babité l'homme est le chef de la femme, hein. Babi le mari. Donc mobali nyoso te mobali wa balabala chef au monde de yo na ndam. Donc pour la protection, le mari doit protéger, doit savoir protéger sa femme. Yot et wow et. C'est-à-dire to benga mo tétragramme. Oh ba juif combat Jéhovah va bien motier. Combat na éviter maman. Au moins tu peux ça enseignement. Mais non on a tellement ba Jéhovah gérer, la Bible ba Jéhovah. Et ça erreur grave, monumentale. Et ba dora démon va éviter. Mais tout ça nini tu bato ba semble la nini. Na témoin de Jéhovah. Mais ba témoin de Jéhovah déjà ba ça secte Satan. Dans la Bible a bon li mutema. Ba kimaka. Ba skolo c'est ba kuteni ba prendre moi nini. Bango balugara batoyo ba ebililo balanzambe été pour ba gagner. La dame que vous voyez, c'est Maman Nitou Eliam. Elle vient de Paris. Elle va nous faire déguster ces somptueux et délicieux, mais qu'elle a réservé pour nous. Maman Eliam, ça va? Donc nous allons la découvrir à travers ses mains. Applaudissez très fort. C'est Maman Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou. Hier, nous avons collé sa bison Lélo. 2 fois T. Un seul endroit, un seul service traiteur, la Providence. Service traiteur et décoration, la Providence. La Providence pour lui, la Providence pour vous, la Providence pour nous. Faites appel au service traiteur et décoration, la Providence. Avec Maman Eliane, l'incontournable, l'incomparable, Yémé. Bienvenue dans votre émission qui est intitulée Préparons-nous pour le mariage. Allô, bonjour, les canaux, bana, bobenga, ba maman, ba maman, pe bobenga, ba papa. Émission d'émission, on va dire Préparons-nous pour le mariage ensemble, suivant maman Eliane Nitou. Comme d'habitude, maman Eliane Nitou, elle va toujours passer nos merci. Niki moi comme on est au sepeli, ah on est sur le nyama, moi, amoni maman, niki moi ka sepeli, adinga amoni maman. Christ dis-moi na kuti na yebi encore yo lela na mama donc yo kuto sepeli a koleka donc Sandrine dis-moi na yo kuti na yebi ka ke mo na bitso pour na ma desiti ka yebse mbalika ya tema tamba na pisi merci na batuni surtout balila kolola émission pour le mariage na la baka émission on a ça on pour nga monter pour na boy bala ça on pour nga monter pour ta na ça ba émission culinaire na ko ça on peut na kata ndako nga na silo nga mo na tali pe sili mais na sala ngo pona bino pona ke bolinga nga mingi on a bi merci na bala l'union so bino batu bo disposer ata na bino pona kotala maman Eliane Nitou kotala émission pour le mariage parce que émission pour le mariage c'est une émission très très éducatif na émission oyo comme on dit en français on apprend tous les jours et nous apprenons tous les jours yango bomoni ke na sala toujours ba effort ya kolukana ba invité ba ko solo na bino to beta masolo parce que moi j'aime du vrai du vécu na ngara makambo eza solo na ngate makambo ya ba anda ko inventer te nga makambo ko penza eza ya solo bomoni la fois passé na bim sila ki bino mamu na solo na to solo makambo etali ba mama ba luba ndenge balinga ko nyokola basi ya bana na bango to soki na mama wana mama na biso mama Monique na pesi mbo tebele apporte Monique ne to solo ki boyo ka kinenge mama asolo ki na ba mama ya biso o ya bizele mabe o balinga ko nyokola basi ya bana na bango na kanisi ba mama ya biso wana tango batela ki émission wana bazoki par na bango nde ba ki muta changer ka na kanisi ba ko changer do bino ba bobala mibali ya baluba bozaki na inquiétude bosenga ki nga mama Eliane lukela biso mama moko moluba aloba pourquoi balinga ko nyokola biso donc bien na bino bozaki na kati ya émission on a sekina mama Mikolo ezaka masolo kaka mariage ya bolingo tant nzamba saki Adam amoni Adam zaye monte na kati ya jardin asalele Ève pour na pour basaniti balingana après abi allez multiplier la terre pasteur. Ah oui, remplissez la terre. Bonjour pasteur. Oui, bonjour. Bonjour pasteur Basé. Oui, bonjour. Elle comment babane multiplier vous babane remplissez la terre ça sonne non. Ah oui. Comment votre Bible était pasteur. Oui. Parle on les Jésus. Dieu a béni Adam et Ève, il leur a dit remplissez la, soyez féconds, multipliez la terre, et remplissez-la. Voilà. Il y a la case bolingologite.
Le reste de la bolingologie, donc le tokobeta masolo ya feu de l'amour. Donc le feu de l'amour, moto ya bolingo. Ya masolo tobeta le pasteur ya monte. Ah oui. Masolo ya Feu de l'amour. Oui, bien pasteur yom to yenga système à bolingologie hein. Donc na episode pasteur téléphone, pasteur réseau, ezo pe masouté. Ah oui. Na vandi kaka boye. Mbala moko mama ewenge. Ewenge Colette. Abinanga mama nito. Pour nous ça biso boye ko mama nga abi nini lisusu abi ozu susu pasteur wapi na bolingologie boye et j'ai de kibenga abi oh kala ka sakutu nga mona eba makama on ça pasteur ebi on makasi bonga abi pasteur on a kata cantique de cantique et voilà pourquoi na benga susu le pasteur to sala masolo ya bolingologie pesa na bato ba wata biso mbote pasteur. Salutations à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tant. Vieux sayo na pesa mbote bel alpha bimika mikolo yo kangate mko mta suka po mikolo zo so lati. Donc zo so ate vraiment mta suka. Parce que to so na masolo bolingo. OK. Masolo ya moto ya bolingo. Loko nazo ba moto ya bolingo, nazo lo ninga lo banini. Neno ba moto ya bolingo mon na kati ya ba couple tezaka le o et le bas. Bato bakoza balingana ka makasi. Mais mukolo ka moi mes ententes koti muke so ki moko sona mo eka muke boye. Mbala moko ba mo lokola bolingo sa nini. Et Sili. Alors, il y a un cantique de cantique. Na katia Bible. Ah oui, merci, maman Eliane, pour la parole. Faut te bander na bâton union soké. Liloba na nzambe ndezali vie. Mariage mon côté ko aboutir sans pourtant soubassement dans la parole de Dieu. Parole de Dieu ndezali fondation oyo esimbi tout un bâtiment qui est le mariage. Ah, voilà. Donc parole de Dieu sa base ya nyonso. Bible zoba apôtre Paul a expliqué à Bi ce qui est visible est l'image de ce qui est invisible. Donc, oyo monaka ezali elilingi ya oyo monaka te. C'est pourquoi Nzambe tanga akeli Adam, Abi, faisons l'homme à notre image, akeli Adam. Adam a l'image en Nzambe. Plus tard, pour nous relagisa que Nzambe penda zaki na lolenge ya moto. Adam, tango akelami wa moto. Akelami lokola Nzambe. Pour Nzambe mo abagi elilingi na ngai. Alors plus tard, pour nous relagisa que Nzambe azaki na lolenge wana Yesu ayaki, Yesu ya Nzambe. Akomi na mukili, ba mone na lolenge wa akela Adam. Et voilà. Donc pour nous relobake oyo nyonso tozomona lelo eza oyo ils ont reflété image à oyo mona na raté. Donc na lola bolingo ezali yango wana biso pe to ali ko subir lelo bolingo yango. Moni na Jean chapitre 14 Yesu azoyebisa bayekoli na ye. Abi moi et le Père, nous sommes un. Donc, nana tata toza moko. En fait, na grec, babengango l'unité composée. Eza unité composée. Eza unité moko stricte pour être nous organiser Père, il y en a Jésus, il y en a le Fils. Bon, eza théologie na bango. Mais eza li unité composée. Donc, papa zalaka ngape na zalaka. Tout ça li un. Yango wana so to na Genèse unité yango oyo Nzamba zobisa azoloba pona Adam abisi pourquoi l'homme quittera la maison de son père et de sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Eza unité composée. Eza unité moko ya bonzambe. Voilà. Donc le lot tanto la fête de l'amour. Nalingi nabanda d'abord par définition il y a fait de l'amour. En fait, la définition on a dit que le fait de l'amour c'est la conviction du départ. Fait ya bolingo ezali conviction ya ebandeli.
omoni mutu mo boye avandi pa na bango abi lelo il faut nakoma militaire nakenda à guerre. Pasteur, likambo na lobi a fait de l'amour mota bolingo na lobi nakanisi susu keso na me représenter papa Alain Moloto lobi nakanisi susu mone nzembo moko boye nayebi ke nanga chanter nzembo papa Alain Moloto yamba po lobi ke batumba ça ça comme moto bakomi mutu moko ati nzembo papa Alain Moloto ba moto ya bolingo epeli na motema epesinga posa ya kobimisa maloba nanu naloba te epesinga posa ya kozala na yo ntango iso eza histoire ya lolongo mibale komi moko eza nzela ya bayeba kutani mpo na seko eza destin ya motema ya moto ezule yembo yango nayembeli papa moninga ya motema bipe nakutana na esengo ya bomoi na nga. Ton homme repose en paix, papa. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Repose en paix, maman Christine Bambo Tebele Nabana. Voilà, donc Mota Bolingo, et ça c'est un grand sujet. C'est la conviction du début, donc c'est la conviction du départ. En fait, Moutouné dans le Mouta comme militaire. Accueilli. Oboni ndimi yango ata botinge na guerre elo de moyo bangise parce que y a lingiam tout le monde en ba maruisa tout le monde ba même ba légionnaire il y a français tomba dans la guerre pour n'avoir c'est de l'honneur. Donc pourquoi? Parce que il a cette conviction. Et ça va ne biso ndeda comme pasteur et sa conviction donc ndako longola ngwazate natikali pasteur ti ngolo yezo zonga to na mbange nzamba zunga donc natikali pasteur. Il y a des lots au monde au Pixana à la pasteur. Attends, vous êtes président de la République dans un pasteur. Donc, conviction, la conviction du départ. Yango wana babenga fait. Moto wana. Alors, nalingi totala eloko moko pour to comprendre en bien. Apôtre Paul à l'Obina Romains chapitre 14 verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, apôtre Paul a pour expliquer Batouke, Moutounioso, ou Azosala et l'oromo sans conviction. Et comme il est sous l'issou. Donc, l'oromo dans ça, il faut avoir la conviction. Et ça la relia, et ça la remela. Il faut que la conviction. Si on a la conviction, et comme il péché. Et ça, facteur moko makasi pour moto ya bolingo. Mais bolingo et vanda bien. Il y a un moment où fait de l'amour. Mais tu comprends fait de l'amour en tu comprendre ce qui se passe justement dans la catégorie de Balanzam. Parce que biso base c'est la parole de Dieu. Notre base n'est pas un dictionnaire. Notre base c'est la parole de Dieu. Nous allons prendre Genèse chapitre 1 verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà, Nzambe habite au salamut dans le lenge na biso. Pe a dominé. Les collègues biloko nyonso batangi banyama nyonso et après Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Ordre oyo eza irréversible. L'ordre reste pour toujours. Donc Dieu créa l'homme et la femme. Donc c'était l'homme qui était venu, les premiers, après la femme. Pourquoi nous avons insisté? Nous avons insisté par rapport à makambo oyo tozoloba aya fait de l'amour. Au moins le lenge nzamba kela ki mobali mwasi ni koloba ki nzamba pesa ki responsabilité et belé pa mobali. Peut-être tu comprendras makambo yote. Mais eza makamoko très très important. Pour lelo batu baranzaka être responsable eza otika mbonga olia na ndaku osombela bana bilamba olata ko pesa mwasi mbonga somba bilamba bongisa suki. C'est ça la responsabilité. Non. Wana ezali ba miette na kati ya responsabilité. La vraie responsabilité de l'homme, c'est d'abord de mettre la parole de Dieu en pratique.
parce que maman Eliane na obelo omo Ève ayeba makambo belé et pas Adam. Parce que oui, Ève ayeba makambo belé et pas Adam. Ebele ki on a nyoka te pasteur. Ti Tu comme ta lexa kiti. non, wana ya nyoka ils a péché. Là ils a les péchés. Mais parce que nzamba keli Adam. Adam oumela yemoko Adam oumela yemo ezate ka sala une semaine après non. Azoka pena temps na mokili. Adam oumela ka yemoko mbali oumela. Apesa biloko nyoso kombo ayebi ba o eza mai ayebi ko sala kabo. Siko tango asali Adam nzambe te wande ko instruire tango basali Ève nzambe basali Ève. Nzambe te mta yeko instruire Ève. Non, c'était la responsabilité d'Adam ya oyebisa Ève moni logo eza boye boye moni logo eza boye. Même fruit l'arbre de connaissance des biens et du mal. Eza nzambe te mta yebisa Ève. Ezali Adam mta yebisa Ève tan nzete o nzamba pekisa ngatala boye tala boye ta boye ta boye ta boye ta boye. Voilà et logo auto loba. Donc l'homme, le mari a la responsabilité d'enseigner sa femme. Le mari a la responsabilité ya oyebisa mwasi ne ba biloko o eza important parce que le ba couple belé za ba problème eza parce que ba mibali be ba démissionnaire ba okansaki basi na ba ange na bonga manana le mibali na ba za ba mibali belé ba démissionnaire ba démissionnaire na bolingologie ah oui na kati ya amour na bango na kati ya couple na kati ya bolingo. Donc il est loin de comprendre ce qui se passe ba besoin ya mwasi na ye ya donc nazolinga nato lobela raté ba matériel ba on est ba futilité voilà on est ba futilité oyo mwasi nango eza aza posa nango eza wana pinda te voilà on est ba biloko oyo eyaka na sima voilà omoni na expliquer le mot peut-être bozo même kayeto sanabino la thématique de l'amour. Oh, ah voilà, la thématique. Bolingologie passe, t'as pas ça en ce bandio, il y a pas ça. Ah oui. Bolingologie en ce bandio. Na hébreu, mobali ba bengake ish. Na hébreu, l'homme c'est ish, la femme c'est isha. Feu, eza esh. Et Dieu eza Yahweh. Voilà, voilà. Donc, mobali ba bengie ish, la femme c'est isha, le feu c'est esh et Dieu c'est Yahweh. Alors, ce que tu as dit dans ma cambo nyonso, remarquez le mot. Ils ont la lettre mot ils ont se répéter. Ish, isha, esh, Yahweh. Ils ont la lettre mot ils ont se répéter. Lettre wana na français. Voilà, bravo maman Hélène. Voilà, lettre wana ils ont se répéter H. Or, isha, ish, ils n'ont pas mobali. H, ils n'ont pas mobali. Isha, ils n'ont pas moisi. Yahweh, ils n'ont pas nzambe. H, ils ont se répéter. Au moins, lettre wana ils ont se répéter. Pas nzambe zali. A chapé lettre wana kati ya mutu. Donc, il y a kati ya mutu. Il y a une grande partie de la divinité. Donc, ndenge bolingo ya bonzambe ya kati ya mutu. Donc, ndenge nzamba lingaka, biso pe foto linga ndenge wana. Parce que le gars bonzambe, na kati ya mutu bonzambe zali. L'être wana zali. Dieu est amour. Donc, mobali, il faut pe azana bolingo. Ndenge mo pa mwasi ndenge mo e pa na biso batu nyonso. Au moins na kati ya feu, ezape na esh. Bible zobake pour nos ennemis Dieu est un feu dévorant. Donc nzamba moto oyo tumba banguna na biso. Parce que na kati na ya moto achali. Alors pour na biso pe Dieu est un feu d'amour. Voilà. Dieu est un feu d'amour pour Nabiso. Pour Nabiso, il est le fait qui dévore. Pour Nabiso, il est le fait d'amour. Si koyo, moi si na mobali, baza ensemble. Katina bango, H pezali. Donc, elingo lo bagé, fait ya bolingo wana nzamba zaka nango. Ya ba mobali, il faut pas moi. Et ça pas moi si il faut dans la katia couple na bango. Voilà. Voilà le fait de l'amour. Maintenant, on comprend bien.
parce que omoni na Yahweh na hébreu yod et waw et e, c'est-à-dire to benga ngo tétragramme po ba juif komba Jehova ba bien ngote komba na ebité maman au moins to pesa ba enseignement mais non mona temba ba Jehova gérer na bibo ba Jehova eza erreur grave monumentale et ba dora démon ba ebité mais to za nini to ba sambela nini ba témoin de Jehova mais ba témoin de Jehova déjà ba secte à Satan ozomona hier tamba osilike mais secte Satan maman ngaye na kutu ba prophète omoni ba tumboli papa tous ba tumboli awa hier tamba na tous Jacqueline Tamba na bana bango ba témoin de Jéhovah ayo lo babwe pasteur ba ko benga yo mais na bi au débat mais na bi professeur na bango batangisa bango na salle du royaume balinganga te parce que bango ba témoin de Jéhovah qui na banda ko bato ngana ko mai ko gagner bango balisi bango bo mutu wana so bo moni bon c'est un démon bo pousa bo payer ta motete az infidèle parce que makambo ngana ba yina bible so makambo obi mikolo biso batente so talika na mona ka place mo bo watamde makambo parce que no mapasa yo so makambo mama na sekili no bi eza lokuta kayo pasa shekina mate ya mama toloba ki lobi eza lokuta siko so bi makambo ba témoin li so lobi ba témoin so eza lokuta mais Madame Nazo Loba ezali temps de la vérité. Moi to comme na dernier temps, to bomba blom parce que ba tché awa, bazu témoin ba tché awa. Makambo zo lo devant un témoin de Jéhovah. Dans la Bible abongoli mutema, ba kimaka, bango sko se ba kuteni, bango problème wa nini. Bango balugaga bato yo ba ebililo ba nzambe te po ba gagner. Soko expliquer ba mama bon, tozonga na sujet na biso Jéhovah wana tuna juif nyonso Jéhovah zana na biso je le connais pas qui est Yahweh ya biso wasala lola donc mon Jéhovah même ba mission na biso ngba yemba ngo saka neto lo ba liga manga connaissance bat balingo tanga bible te bat balingo yeko na bon nzambe te son nom Jéhovah exacté na bi sans guerrier fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Wana ezaka biyembela yembela. Biyembela nzamba imamwana te. Je vous dis vrai donc pour nous baquer témoin de Jéhovah Israël batanga tétragramme 3 lettres yod ou e wow e babenga tétragramme Giovanna ba benga quand est-ce que il va utiliser mot Jéhovah c'est na ba 1260 muta utilisant ba bia za iso prêtre mo bo dominicain espagnol muta utilisant omoni Roussel ba fondateur de témoin de Jéhovah lokota ka kombo wana kaka boye ba ko tromper batu bon yebisa démon nom de Jéhovah sur la Bible aussi to bani na Genèse na Apocalypse ta place mon Jéhovah zate et ça vous doutez exact d'ailleurs biso maman o za débat biso problème na biso ça Jésus-Christ de Nazareth na kufela biso Jéhovah te voilà donc na kata tétragramme awa parce que le cause là on débatté hein voilà ko tseka makambo so mkoto ce qui nani papa tous a bengi pona débat ça makas oya pour débattre na ibo to continuer poser on débattre. Continuer. Donc, ils ont dit na makasi yende faut akende aye ya tema ya na Roussel ngala luga ba professeur na bango moni ngala nga na travail ba professeur yete pour na gagner na ba professeur na bango Cantique des Cantiques 8 verset 6. Quoi ça sera bolingologie pasteur quoi ça sera bolingologie Cantique de nando zo canto simba Cantique des Cantiques 8 verset 6 pour te comprendre ma auto toujours le mamba fait de l'amour hein? Oui et à passer le monde tanga dernièrement maintenant on participer cette émission to so makambo ya fait de l'amour moto ya bolingo mets-moi comme un seau sur ton cœur comme un seau sur ton bras car l'amour est fort comme la mort la jalousie est inflexible comme le séjour des morts Nazu maintenant parti ici ces ardeurs sont des ardeurs de feu une flamme de l'Éternel on peut bien fait de l'amour ces ardeurs
sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. En fait, les ardeurs de l'amour, puissance ya bolingo, même, balobi, ezali moto. Ezali moto. Au moins, bache virgule. Auteur a virgule, abi, une flamme de l'Éternel. Nini a comparé moto ya bolingo na flamme ya nzambe. Donc, c'est pour dire que là où il y a de l'amour, la présence de Dieu aussi s'y établisse. Donc, ce qui bolingo ezali, présence en Nzambe ya kawana. Donc, là où il y a de l'amour, la présence de Dieu s'y établit facilement. Et Dieu est là. Ok, je disais que là où il y a de l'amour, la présence de Dieu s'y établit. Parce que bolingo wana nzamba zali wana. Donc motion babi les ardeurs de l'amour eza moto, une flamme de l'Éternel. Omoni bolingo epelaka. Bolingo epelaka. Soki bolingo ya na kati ya ndako moko, même ba voisin libanda ba oyeba ke na kati ya ndako wana, il y a de l'amour. Omoi mama Eliane, mutu nyonso o alingi bipa ya za asanta ke lo mo ezangi. Zoka toujours exemple, mo mona mwasi garçon mo baeba na quartier. Bonjour ba leka na bango. Mais moi, mon bal, il y a mon collègue, moi, en tout cas, na sengi loboko, na lingio, peut-être na obala, on a une quoi m'engager na yo. Moi, on a a péci accord. Dès accueillir, mais bah, on se sentir du soviétique. Au moins, elo mo ko tungisa ba elo mo ko tungisa ba elo mo ko tungisa ba bobengana bobo solola ba texto e bandi ba texto chérie je t'aime omzuba komi ah chérie si tu étais une fleur j'allais te planter dans ma chambre pour te regarder chaque jour. Oh, Moussa Komi, en tout cas, chérie, en tout cas, lorsque je te vois, je suis tellement heureux. Oh, Moussa Komi, en tout cas, tes dents sont comme des diamants. Donc, bokomigara, koko mana, koko. Moussa a posé sa carte, mon bimbaka na ba texto. Et puis, peut-être ce ba kutani, ba vandi esika moko. Ba go vanda banda tongo, ba osolula. Banda 10 heures ba fa ni banda ba sola 10 heures boke penda bo bimboke misala bo bozongi na 17 heures bokuti ba vanda ka ba solola ah ba bokoti boteli bien information bo bimi libanda bokuti ba nga ba zo solola siko bokuti na ba question eloni ba sola mamba foot politique tonine peut-être mamba sola ezaka en répétition il répète des choses mais elo monde me de kanga bango moto bolingo wana nde mte evandisi bango wana sikoyo moto oyo ebomanaka te po balobi bien na kati ya Bible moto les ardeurs de l'amour eza lokola moto flamme de l'Éternel. Est-ce que flamme nzambe ebomanaka? Non. Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement selon Hébreu. Donc depuis baloba yango biso dans bota mate bakoko na biso ba ya parole de Dieu ara la même ba papa na biso ba ye ba ole ba leki ezaka biso to ye ezaka bana biso ba ye bana parole de Dieu ezaka ndenge moko couple mo bolingo ezaka lisuti c'est que flamme de l'Éternel les alate c'est que flamme de l'Éternel les alate ce que flamme de l'Éternel les ali eko bo manate omoni Maman Eliane. Oui. Non, non, kaka. Ok. Donc, Maman Eliane, problème est ani. Bazoui baté comme ça la distinction entre bolingo na le sentiment superficiel.
batu ba comprendre bolingo ba valoriser bolingo parce que biso bit na biso eza penza divorce zéro divorce parce que divorce eza mabe makasi nzamba détestera divorce makasi parce que nzamba yebi ke soki divorce salami et ko bebisa même génération mo boya bana misu ba bebaka po divorce salema mibali misu pe ba bebaka po divorce salema basi misu pe ba bebaka po divorce salema ko kabwana na muntu boyebiti ba dégâts ni osala vaut mieux okota te kokota. Voilà yango oyo tozo be likambu ya moto bolingo il faut demeurer fait batu bogos batu bagoswana na couple mais bolingo te mde soigner moi batu ba osala à part des choses te boswani bolingo te mde soigner bino batu boswani bino wat boswani bobongisa maram na bino mais botika bolingo aza na place na yeza kana kati ya ndako ngata motema voilà donc bolingo il faut zaka na kati ya motema bolingo il faut flambeau na ye etelema boye ko bomana te ah oui malgré drapeau échangé mais namona ba tout ça symbole na biso voilà flambeau flamme de l'amour faut etelema evandaka boye zomona mobali na mwasi bakoza na bokobendana ba discorde entre bino mais mo bolingo il faut botikele place nazala voilà yako mobali na mwasi ata boswani neni ego bateke il faut kima ya batu misu ono ngana lala yasu na méthode na mo la libanda misaba ya aventure wa mobali misu ana ba problème na mwasi na ye ake retraite tout le monde a même ba misu ba na nzambe misu ba na église ala ba problème na mwasi na ye ake retraite akomona na permanence amola na permanence kwa kimini mwasi na ndako po baswana ki zomona nyonso wana azo comprendre sans bolingo bolingo ndenge eza na place moko makasi na kati ya couple. Donc la première des choses c'est l'amour. Faut bolingo vanda. Donc batu siko bazoye ba makambo wana te autant batu bazoye ba makambo wana te eza mobulu omona même ba mama misusu basoye na mobali na ye akoti na chambre alati jina kila na ona mbeto. Avant continuer hein pasteur lokanga saka musala bolingo kinga sa musala mabala na senga na no repas réalisateur na biso Francis Francesco Leo Bengaye a faire balancer sa publicité service traiteur de décoration la Providence parce que batuana tiba comme attend ba kola ta alliance parce que bolingo ça nini esangi si bango bolingo za na kati na bango so total publicité na silia poto zongeli o ebisa ba mama ko baza so ba soigner na papa alati jean alati servette azu bolingo aboki libanda bon ouais Oui, maman il y a du service traiteur de conseil à la Providence. Comme je vous avais dit, là je suis à Lyon. Donc toute l'équipe, hein, service traiteur de conseil à la Providence, on est à Lyon. Tout à l'heure la journée, on a la Sibino, Moussala, Nabo qui est dans le sucre. Pourquoi Nabo qui est dans le sucre? On a l'expérience mais on a l'expérience finition. Finition, l'expérience on a monté pour Moussala, Ezaki Belé, moi on a l'expérience la finition surtout Ezaki Temé. Quand même on a l'expérience surtout pour un bateau balabako, balamba kabilo ko ila la rapport, bino mo bebika, hein? Communauté na biso va boteler kalikamba fabriquer comme ça ya solo. Donc nous avons besoin que tolamba sur place. Donc à manger on le fait sur place. Là je suis à Lyon. Là c'est juste pour vous présenter la table des mariés. Cette table a été décorée par Naomi Nitou. Ma fille c'est elle la décoratrice du service traiteur de décoration. La Providence c'est elle qui a fait la décoration. Service traiteur et décoration. Maman Eliane Netou. Maman Eliane Netou. Maman Eliane. Tozo bake na kati ya bolingo batu bako bando vivre te ke baba na nzambe babimi bake penzi ya moko na kati église baloba na kati na ndaku pasteur na bango pe ayebi yango eza
eza malamu te eza bien te image ya mabe donc l'amour doit être respecté. Donc il faut que banda église banda wapi église banda d'abord na ndako église banda libanda te église pona ba marier et banda d'abord na ndako apprendre bouti na chaleur na bino na ndako boké na l'église c'est ainsi que nzamba ondima même le sambo na bino mais ce beau vivre na amour moko ya d'hypocrisie na ndako bwane muzuzu obona obetelo moza na frère mo boye ye soki bato baye na kata ndako na bango kuna osimba mwasi ayamba ye chéri bisou ayambi mwasi na ngai na selfie voilà au moins na Facebook ba téléphone ba kangi na mwasi madame en tout cas gloire à Dieu ba vivre beau paradis na ndako tant ouais mon frère on a sisi alinga bimana ye ndeko moya mobali accompagner abi mais bolingo mumbo ya vie na bino na mwasi na ye kitoko abi bai ya lokuta bakala su bamoni batu ndi banyo sala ndengwana donc soki batu bazate baza donc bayoka na bango te wana eza lokuta donc ozomona ke babiloko wana eza importante toi na posa bolingo en photocopie te mais bolingo en couleur voilà original donc batu bazotambu boyebi ke oyo couple oyo vivre bolingo eza katsa bon mais na ngana lobelo moko na Ephésiens chapitre 5 verset 22 to bagon dernièrement Bible dit que l'homme le mari est le chef de la femme zomona na zongi pona lobalika mona ndeko ba ke nzambe tanga sali Adam Eva yagi na sima ordre wana bagi ezali irréversible ordre tikali nengwana tel que dit sala yango mo na Ephésiens Paul azoloba le mari est le chef de la femme chef o mobali azana ya mwasi eza chef te neto mona ba mibali misusu au moins ke na ndako ba pese kombo do mzuzu o vieux zéro sérif pour yeso ka ye abombela même na mwasi na ye na bana donc on sentit soit koti azo bouder même mwasi na ye abi pesi forme mo boye ya ba commandement madame viens fais ça madame viens va là-bas madame viens madame non qui chef o bazolo ba awa eza du point de vue protection c'est-à-dire l'homme est le chef le mari est le chef de la femme pour nous protéger. Babi te l'homme est le chef de la femme, babi le mari. Donc mobali nyezo te mobali wa balabala chef au monde de yo na ndam. Donc pour la protection, le mari doit protéger, doit savoir protéger sa femme. Il faut mobali azoka ba initiative chérie, tu vois, le long des aboto vanda to sola par exemple on a thème tel na couple na biso. To yeko la likambu tel. Parce que bolingo ndezana il faut échanger la forme, c'est-à-dire la forme est échangée non pas en régression mais en progression. Il faut que bolingo et mataka. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Tout temps à passage où bien et sungamiba les belé. 1 Pierre parce que nous avons toujours que parole de Dieu quand mutu ezali et que peut sa forme na mabala. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah, c'est l'apôtre Pierre. Pierre Oazolo Bangwawa, Pierre a marié. Pierre a marié. Azo expliqué le mot. Abi, tala mobali, et l'on nous sabi, mobali la qui ça. De la sagesse. Pour Nanine, moi si à sexe faible. Yonde mobile il faut osala oyeko la sagesse. Ce mobile oza sayela mbendu terre à terre. Donc terre à terre. Yende kutunde mutachaka poto na ndavu na ye. Base belle parce que la ba onan. Yende mutachaka poto na ndavu na ye. Mwasi utabatute. Yende mobile azo cha poto na kati ya ndavu mais o papa ndengini, o monsieur ndengini. Ozomona
au vivre na mwasi wa bandi moboye aya kota donc ça ne tient même pas. Donc mobali il faut oluga sagesse. Ce qui sagesse ezati okova na mwasi te. Il faut sagesse ezala. Parce que Nzambe a doté de sagesse, yozo kitela ngo mwasi na yo. Bible biso ki mobali siko ko comprendre biloko wana. Même na prière na ye obstacle ezala te. Donc elingo lobake soki na kata ndavu na yo rien ne marche. Bolingo na yo comme les gens boité, yeba ke obstacle ya na prière na yo. Donc atoke osambela osala oba kongo ba ki salu ki en foi. Donc banda d'abord na kwa ki salu ki en foi. Cela-ci musala kufa musala pamba donc ok donc bondelo toki yo kanza onction zo kande chaleur l'église yo kanza onction donc toki pamba nzamba yo ginete apeso déjà mokongo va perdre mokongo parce que na ndaku na yo ça ne tient pas ozo bongisa te yo kanza obongisa na église non il faut banda d'abord ko bongisa na ndaku na yo pour l'église et ça la bien si na ndaku no bongisi to une église donc on o mosa ba aventure. Pour un petit peu Pierre Azosenga biso, tout là ta sagesse. Maman il est sûr que mon bal a sagesse à co diriger moi cité, à co diriger ndak. Parce que ce qu'on échoué na co diriger moi si on diriger banato que diriger le monde. Ngas na mona papa mon boy yé n'a même pas pour moi c'est aloba. Parce que selon culture na bango déjà moi c'est azali chosifié. Moi si na cuisine, yé na salon. Voilà les congolais. Bien sûr. Donc, bah chosifier à moi si. Donc, mi bali mizusu, hier comme des décision, à sombi télévision, à non na à sombi bout. Donc, à tout n'a même pas moi si, ce promet les gars, il va décision tout, yé kakande. Donc, obi ke alobaka donc moi si sigobi basi donc bah basi moko, baby, dans cette intervention, aza souhaité. Kaka il faut maloba nzambe au moins to mi bomba maloba nzambe liloba o eza bomba mingi mbali muso ana poto alingo sasa mwasi na bako c'était makendo sasa basa ba camarade oko camarade nanga ya mwasi mais mwasi na ye atelinga na kana kadi amimi ba maye na onda kuma asa na voiture ma préfère akende ko aider bato libanda ba monika mtu malamu mais na kasa ndaku na ye asala makambo na te. C'est ça irresponsabilité siko poli papa ne lo ina sala alobelaka mwasi kogangelaka mwasi donc la femme n'a jamais eu la parole bana pe baosa nini bazokola mwana libosaki université mentalité est changée akoli pe jour musu boye maman pesaki idée mo boye papa bi men non je ne veux même pas de ton idée mwana ebisi ya bi papa ce que maman est en train de dire est normal. Donc, non, maman a raison. Papa télémi. Oh non, mais il y a un côté de la maman, on a boxé. Oh, autant papa, on a dit que Azosa Maramouanza Moudmoué, Amélie Diamba, il faut na boxer. À l'année, on a boxé. On a boxé, moi, on n'a pas surprise. Papa n'ingisi moi, on n'a pas n'ingisi papa. Papa n'ingisi moi, on n'a pas n'ingisi papa. Après, Abi, fils, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me tabasser? Mon ami, non, papa, moi je me défends. Moi je me défends. Papa, mon aide, moi, ça, c'est déjà position, papa Tiki. On dit qu'on peut se dire directement mon avantage. Parce que sagesse, c'est ça. Oh, donc, papa, la qui sa maman bolingo, valorisez-moi si na yo. Valorisez-moi si na yo. Libosu ya bana, ba comprendre que maman ça a valeur. Et puis, bana bandoyoka, même makambo, papa, maman, azoloba. Or, c'est quoi la sagesse au fait? La sagesse, c'est la capacité de résoudre. Mon sagesse, c'est la capacité de résoudre makambo. Tant que boana moi si na yo, il faut y ko la ko résoudre makambo. Au résoudre makambo, ce que yo kaye, mambazo loba yozo yo kaye et memao aurait nous résoudre même des points difficiles de votre foyer. Au moni sagesse et kangolaka. Sagesse et pesaka vie. Ce que vous dites sagesse, mon bal aussi sagesse au tchango na bolingo. Moi si na yo bando ko estimer yo. Moni maman Eliane
bato ebeye na mokili elo ezoboma bango peut-être ezali manque de savoir bango baokanisa bayebi. L'intelligence n'a rien à voir avec la sagesse. Oui. La sagesse est plus puissante que l'intelligence. L'intelligence nous aide parce que l'intelligence c'est la capacité de réfléchir, mais la sagesse c'est la capacité de résoudre. Tu vois? Oui. Avec l'intelligence, ils ont aidé yo à réaliser ma situation administrative, à réaliser ma makambo oyo, c'est normal. Mais avec la sagesse, ils ont aidé à résoudre ma question difficile de la vie. Au moment où tout le monde a te belé, ba médecin, ba directeur, ba au cadre a na poto balala na balabala, et simba soutien na vie, a bebisa mais surtout d'ailleurs professeur na université et simba te ya ba nego kanisa akoki ko diriger ndako ne par rapport à l'intelligence. On ne peut jamais diriger votre amour par rapport à l'intelligence. Rose à la docteur na la philosophie, docteur ce qui na psychologie. A diriger par rapport à la sagesse. Or, la sagesse vient d'où? La sagesse vient de moi sinayo. Mais la sagesse, c'est la parole de Dieu au tindayo pour valoriser moi sinayo. Bokende binomi balé met dans la main liboso. Au moins maramto loba nzambe a okitate boye a oyebisa biso. Nzamba tinda toujours basali nayi. Ne na loba boye eza nzamba zoba. Omoni ba na anthropologie. Pardon, na théologie, na cours moya théologie systématique, balobela sur l'anthropomorphisme. Anthropomorphisme qui veut dire Dieu prend la forme humaine pour parler à l'homme. C'est anthropos na grec c'est l'homme, phisme c'est la science. Nzamba zu forme à mutu pour alobela mutu. Donc tant que oloba makambo eza nzamba zu forme na biso pour alobela bino. Tant bino boyambi on a mitema na bino epesi vie pe babolingo na bino senini et quel bosso. Mais si bino bo en douter na liloba na nzambe e ko aider bino te. So tangi na mukande Ecclésiaste chapitre 9 verset 9 eza na type mongo. Balobi guerre kota na kata mboka zaki pauvre. Même ba généraux roi Kima, mais type wana azaka na sagesse. Babi yenem do a délivrer ki mboka na mayeli na boanya na ye. La sagesse. L'homme doit avoir la sagesse pour aider ça, en fait, son couple, son foyer, son amour, yako kende liboso. Parce que ce que ça li angote, eza kao. Or Bible peut le bien mukanda Jacques chapitre 1 verset 5, ce qui mutazangi sagesse asenga yango nzamba opesaye. Donc sagesse nzamba pesa yango. Eza na batu misusu parce que au moni maman Eliane, l'amour n'est pas pour des petits enfants. Un petit enfant, c'est qui? Un petit enfant, c'est celui qui n'a pas la capacité de réaliser les choses, la capacité de diriger. Amour rose à jamais pour un petit enfant. Mais à la Bible, petit enfant, il y a un âge assez. Non. Moutoro comme on a 50 ans, mais un petit enfant. Donc, on est immature. Amour est pour un bateau immature. Amour est pour un bateau immature. Oh, maturité, on a la parole de Dieu. Oh, non, il faut n'appeler ça bolingo nanga sens. Il faut n'appeler. Obi et na batu misusu. Liboso batu mais on mépriser moi si nous comprendre ngoté. Un homme qui méprise sa femme devant les gens. A quoi ngele moi si na azo ganga, azo même pas na ba retenir mais moi si na yo moko. Oh, moi si na yo il faut sentir que olinga kaye donc sima ya nzambe za yo. Pour moi si nyonso achaka après Dieu c'est mon mari. Après Dieu, c'est mon mari. Mais ce comique, dans la coute na mutu même, mais pasteur, est-ce que mobile nanga nzamba rosa te musane kufa. Donc tant baza na la tune même maman, ndino comité na niveau invité pasteur. Tant que zala na biso mobile nanga zala chômeur, oh tu dois vivre bien. Mobile nanga na chômeur, oh pianga bisous, ah chérie je t'aime. Net abi banda zo musala. Mobile nanga change. Donc on a comment chosifier, na comment eloko pour pas naïe. Donc libanda de vie naïe. Donc moni ba mibala ndengwana. Donc mais si ozo moni bata ndengwana ozo comprendre directement que aza immature. Parce mukolo oyo akobela basiona libanda mokota omona na po sungaye. L'homme mature voit de loin.
azomona comprendre que ne naza boye il faut na protéger mwasi nanga, il faut na linga mwasi nanga, il faut boye pour avec ta femme okoloza même na problème mwasi oza pena yo nde mutazo aider yo mwasi oza pena yo nde azo memoli boso nde azo sunga yo et tout parce que naza un témoignage mo vivant que mobali ntango aza mbongo nzoto makasi aki vraiment basi misato basi na misato mbongo ezali bika biso bakongolais so moto amona na mwa lomeya ekomi oli mbongo wana bavivre susu bien na ndako ya préfère komona ba bureau ebele 01 02 03 mpo bamoni ke ye mpenza ya mobali pasteur oyebi ke mobali abela abakomi kotambusa nani na fauteuil roulant mwasi atali alobi te ntango moto abalaki na makolo otambola azaki lelo alali pa Madeleine lobi alali pa Mambweni lobi alali pa nanga siko na situation comme nango pourquoi fala la pa nanga mwasi atie na avion amema na mboka poto na poto amema na mboka mwasi mususu mwasi amibale abi mama na yeko tikelo po mwa atambola ezate yango na yeko sala nini ko tikela yo ye likamute mama tango atika na mobali ini sabina kebele makamo mwasi ndako zo supporter ko salela deuxième bureau akokosala yango te akome telefone oyo te ya kozwa bi mama nde kozwa ye ndenge nini ntongo bande kotambola to bande kokabola ye mikolo ti sikoyo na ntango mpasi botikelanga moko Madeleine kende otike mpa Mambweni oyo ya mibale mpe azaki kotikela nani ya misato pa Mambweni soka Mambweni asongiseli kaka premier bureau. Voilà des hommes pareils donc il m'attire avant de comprendre avenir voilà il faut voilà c'est là oyo mbongo arrange makambo nyonso te mais sagesse oza nango ego arrange makambo nyonso papa oza na sagesse alingi mwasi na ye po bolingo nde tobaki il faut ezala il faut ewumela bolingo mota bolingo il faut epela na kati ya ndaku et puis bata ndengo wana bayebake bakende liboso ti bakoma mibange yana en fait on a ils ont la Bible mais ils ont tradition ils ont le bango voilà voilà apôtre Pierre balingana ki tellement mingi na mwasi na ye pour apôtre Pierre akola ki pe et comme même ti mwasi na ye ba ko kanga ye pour martyriser ba buma ye ngolo ba ke buma mwasi na ye mwasi telemi liboso apôtre Pierre a Pierre paie les brebis de Dieu comme Jésus-Christ avait dit. Nga la kufina dévention na lolo landanga. Donc on senti batu moko banda Jésus-Christ aka na mukili akutaka bolingo na bango Pierre ala péché. Pierre nzamba yeko tombola ye akomi grand parce que ba Pierre banda ko ça même partage public de ba roi. Donc akomi grand ko mutu munene na mwasi na ye. Ti bazokende ko kufa na mwasi na ye tolingi babiloko ndenge wana donc bolingo mobo ezala kaka bozala kaka bolingana obandaka ta musu na gambela boteka bo shaye batombola boza na ye bobundi boye na poto abo mo serment de sanga papa to bandaka na gambela bien to ya na poto ya mobala balukelanga donc babiloko abo voilà mobala balugela c'est ça nzamba li comportement mais mobala bongo za la bénité voilà mobala bongo za la bénité en tout cas pasteur merci merci akasi malo besiliti na bibi no batei bolinga otika te soto côté to lala au moins razolo bazo kende voilà donc malo besiliti mais on a le dos malo pomba ba sac ba toza ba conteneur ya maloba ezaka po biso bit na biso za to mona ba mabala o ekufaki koma réparer ba mabala o fonctionner surtout comment fonctionner ba to bazo linga ba s'engager na mabala ba ko sérieux donc parole o est demeurée pas na bon pour na libéra amen merci beaucoup pasteur merci na ba surtout pour le projet que nous avons la émission ça pour le mariage comme on a eu non exact na ba obaza en France ba bien en Allemagne en Norvège en tout cas monde entier ba bien ka maman il y a ni tout ba c'est planning na émission pour le mariage na lobby merci bon continuer ceux qui veulent s'abonner kende okende ko s'abonner na chaîne YouTube nanga pour rataka ba émission te mikolo bon on a pasteur bolingologie le pasteur zaka muta bolingo po nzambe moko alobi ki tolingana yeso alobi na kimbe na tikeli bino kaka bolingo boeta pasteur abe boye Christ abi aimez-vous les uns et les autres
ce que mon oza makasa kolinga te senga nzambe apesa o bolingo senga nzambe apesa bolingo okwami kolinga ennemi na yo moto yo sepelaka nete wana loba nzambe pesanga bolingo nakoka kolinga ye bokontinue kotala baémission eza ebele okota kotala émission oyo nasalaki bino ya mama na biso mama sipe masiala alambelaki biso madesu baatya mabumu nayebi ke baréaction na bino mingi ezalaki positif bosepeli merci na kocontinue toujours kosala bino baémission culinaire ndenge na mesanisi bino déjà paster nayebi tosoza bato bimiso mpo nakotaka paster mo lokola nasemeki na nga paster jérémi nini nomesa babengaka paster yango mpenga mona wataka paster olena kende mo paster na wataka paster mponga na nasemeka paster jérémi netu leki ya mfumukanda ya paster naza nasemeki ya évangéliste nitu mavunga larios bango yango kata napesi bambote ebele na leader paster francis lola bambote ebele ebele paster soza mwaka moko ya sata bato mibale misato mbote oyo basepelaka kotala yo oyebi ke naza na ba message no mingi ya kitoko me natangela yango ka ndeto oyo ba mama benga papa tia wana bolanda émission soki boyi papa azosilika botala émission oyo yebake ezokota ye mpe eza traitement donc soki omoni azokima émission longola soki amoka mosa tite longola ngotala te parce que ayebi ke awa ndenge eza boye babombe na ye donc ezotraite ye alors avanda wana botala yango elongo na ye esala malamu mpe nzambe akopambola bino d'ailleurs boyeba déjà que toza koannoncer école d'amour oyo eza na mois d'avril donc école de l'amour donc toana posa vraiment bosala déjà bainscription